original. Ouais, na Katia Jardin Botanique quoi. Tout en a Ozil Baritone. Ouais. On est musique à Maison Mère quoi. On est là donc en plein tournage. De notre clip Parking, de notre générique. Oui, bien. Donc Parking, Borobinango, ça va bouger très fort. Donc nous allons en famille, en mode boulot. Bidor TV. Bidor TV quoi. Bidor TV ne tombera jamais. Bidor TV. Bidor TV, tout ça là, moi rappelle là. Bidor TV, moi rappelle là. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Donc voilà. Bidor TV, Tolanda. Oh, qui chante quoi. Bidor TV, Tolanda. Soutenez chaîne Bidor TV. Singando avec Ozil. En mode famille, en mode tournage. Toujours. Ya. Soki ezali na ba policier o baza ko tambola na sembo po bayibi musala na bango malamu ezali parmi bango ezali na général Elvis Naweji Palanga o ayebi musala kitoko kasi ba mwanza o eza ko tambola na ba réseaux sociaux pe bilobela ya bato bolanda élément o lingala facile sali bino pona kolakisa ke musalo azali kosala ezali malamu ezali kosala musala kitoko kasi oyo wana ezali yango te baza koloba pona ye bolanda élément oyo Vincent Onokama na Jules Ngandola basali biso awa na Kinshasa tomi tunaka toujours ba question soki bilobela ya mwanza epa ya ba journaliste misusu ekosila mokolo nini noko na ngai oye esalemaki na émission bazali komona awa epesaki pasi pe mawa mingi balobi le général très compétent oyo bana Kinshasa balova le général oyo tobengi Elvis Naweji Palanga abetaki policier na moko masasi likambo yango esalemaki na centre d'instruction ya la police kuna na Kazangulu mais noko na ngai yebake après vérification ya masolo oyo to comprendre que nyonso ezalaki nango ya lokuta ya bamwanza toyebi te eloko nini ezwaki journaliste oyo po aloba bamakambo ya lokuta boye kosalir kombo ya général oyo asala preuve ya bokasite preuve d'intelligence pe sagesse na musala na ye na ndenge ya kosakana te boyebake le général Elvis Palanga Naweji kutu tango asalaka intervention ya munene na ista babambaka ye bamabanga na nzoto azoki na kozoka azalaki pe na ba arme mais atikala jamais kobeta masasi na ista na cadre kaka ya korespecte musala na bango ya la police oyo elingi koloba kobate la population na biloko na ye mais bilobela ya bamwanza oyo komi koloba na ba télévision na kombo ya le général très compétent Elvis Naweji Palanga noko na ngai tomoni penza ke oyo ekomi likambo ya ba compte à rendre to main noire moko ezali na sima awa parce que awa na centre d'instruction ya la police côté na Kazangulu civil ya kotaka côté yo soki mukete alors nani apesi bango information ya lokuta po ba diffuser na ba émission na bango ndenge bozali kolanda awa tala mwana Kinshasa nyoso ayebi ba compétence ya le général très compétent Elvis Palanga Naweji alakisa yango na ba intervention ebele na cadre ya musala na ye awa na mboka na biso République démocratique du Congo donc ko salir général na bilobela ba mwanza na ba émission boye eza malamu soki mukete et puis biso lingala facile to kopesa conseil na bandeko na biso ba journaliste na déontologie na biso et senga koluka information na source et puis soki ozwi information ko traiter yango bien bongo na suka o diffuser information na yo na ba norme po o beta libanda te libanda nzila cela veut dire mwanza na mwanza tala siko ndenge sopibino omoni et sopibino makasi bilobela ya mwanza général Elvis ayebi na ye eloko moko te asali pe eloko te et sopibino toyaki kokota musala oyo po biso moko nde toponaki yango jamais tokotrahir yango jamais
yaya sango yango ezali kokamusa pe ezali kosala pasi makasi ya koyoka ke le général Elvis Nawej abetaki sonele ye moko masasi na centre de formation ya Kasangulu. Kasi tika na yebisa bino ke nzoka nde ezalaki nango bamwanza pe barimer ya bajournaliste oyo bayekola musala te baverifie information te pe badifise yango mbala moko. Nzoka nde le général Elvis azalaka kopesa bapolisier formation ne kaka ezalaka kuna civil akotaka te. Kinshasa mobimba boyebi ke le général Elvis Palanga a respectaka pene role ya la police oyo ezalaka ya koprotéger population na bien na bango. Bobosana te ke mukula kitaka la ista o désordre salamaka tango ayaka pona komaîtriser situation ba étudiant bambaka mabanga na nzoto azokaka me abetaka masasi te apesaka pe ordre ta moko te ke masasi ebetama po ayebi ndenge na solaka na population kutu na changu agera changu pana bane ebele ba désordre ndenge na ndenge salema ti akende atikala koboma mutu te atikala kopini mutu soki ndenge nini te azalaka so mutu asali likambo bakangi ye bamemi na ki de droit donc ane kosala mosala normalement kutu tangu bana changu bakake balongoli général Elvis na changu bakaka pasi na mitema parce que bakomaka kovivre na ye lokola papa na bana. Kasi ya pasi mpe mawa ezali ke ezali na bajournaliste ya mwanza oyo baverifiaka information te balekisi barimer na TV pona kosali le général Elvis alors que sali pasi makasi na ndenge ya defwa te. Tika na yebisa bino ke na centre ya instruction ya la police kuna civil akotaka te donc moto ya memaki information wana azali mutu moko azali lokola menwa to pe bazali ko utiliser ye de façon que basali réputation le général le plus compétent de la RDC le général Elvis Nawej. Teko ya Congo ba journaliste Kinshasa information avant qu'on diffuse yango et le canon na traitement pe et les la vérification mingi il faut que ça la sous soko ki rumeur et collection la TV sur la lango et oyinde la yo d'anthologie journalistique balakisa biso boité.